Mutu comme un boule à Lucas la cahier de charge na chaîne. Parce que les loba ebike batala plus bêtises buzoba. Tato ça une émission na né moi kitoko batala monter. Si eza na mutu moko wazo bebi sa réputation ba artiste comédienne. Eza ese mutu kisimbi. So eza na fi moko azo bebi sa réputation pa finga kana ba parents ya ba musicien na bana ben sanité eza mida koka eza mida. C'est pourquoi mentalité a bien sensé en wana pour les bien sensé que l'on eza passe ba maman oh baza ba insensé bazo ebate que muto bazo ke ne ko soutenir azo bebi sa communauté congolaise na réputation ya bana poto. Maman na benganga Paulin mama ha benganga azolela asailanga na ba voice pour mida. Donc il cahier de charge émission na ezaka aya kaka ko détruire ba réputation ba comédien. Tozo boycotter ba émission ndengwana tolingi angote. Mutu comme un boule à Lucas la cahier de charge na chaîne. Parce que les loba ebike batala plus bêtises buzoba. Tato ça une émission na né moi kitoko batala monter. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone. Il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Botena bandeko nyonso bakolanda biso na Sarato la TV, chaîne d'actualité chez nous et pesaka bino ba information
merci boza ebele ya kolanda émission yo vérité présentée par Paulin Mukendi moi na suka ya ba Mukendi nyonso na taka na esengo ya kozala devant ba écran na bino ba téléphone na bino ba ordinateur na bino merci pour la confiance pe fidélité bo pesa biso bozala kawana ya kotala émission e bandeliti suka bo partager ka bo like pe bo la biso ba commentaire ya bien merci pour na yango merci pour boza ebele merci na ingénieur Ars bazali bongo sima ya caméra merci na bon délivre seke merci na Dimi Limbondo bon voyage na CG Jonathan Kivuna depuis Matadi bon séjour na Matadi kuna bon séjour pe na boss Cédric Enonge super producteur aza déjà na Kinshasa depuis alongaki Paris Angola azali bongo na biso na minute oyo kalate na kozala pe na ye boss Cédric Enonge bambote na yo bisika yo zali voilà merci na bino nyonso émission mokolo mwalelo na mbeli bino bongo mbingazor de la presse congolaise maman Saratola to solana ye par rapport à actualité zo dominer biso na minute na réseaux sociaux eza likambu ya mafinga oyo efinga makala na oyo eza sikoyo to moni ba komi kozongisa ba retro to benga retro parce que ba émission kala ezongi trop na ba page likambu eza wa maman Sarah asalaki day live atraki na mida na esi na kosolana ye to yeba pona nini akwataki na bandekone ya basi cause nango ezali nini to moni bandeko ebele baza debout baza mobilisé pona ko sala ba droit de réponse contre mida na esi na Angelica vraiment to kolinga koyeba cause nango e yekaka boye likamuni ne sali ke mwana tu ezonga na ba page voilà merci na vena ngamoko maître VK Diebo esprit libre autotombe merci na mon papa Stone Panzou depuis Belgique na maman Mami Irène Panzou couple moko kitoko voilà Montréal ceux qui ont même langage nangai fungolanga déjà plateau bandeko ba découvrir invité na zanaye na tongo le moment Sarah bonjour en tout cas bonjour Paulin bonjour na bandeko nyonso to ba Holanda biso bravo félicitations na ba diaspora au bazo accompagner biso na vision au tozanango bravo vraiment en tout cas cette fois-ci bana poto ba mama poto balingi bazonga na pona bango na respect pe valeur na bango ya kala pour l'instant na banda kolobake ba femme insensée batu bazaoye bate ba femme insensée bazaki banani eta na bana poto ebele bazako sepela te na kombo na zolo ba bana poto ba femme insensée musu bazanga sara po anini ochaka en général parce que baza ebele nde communauté moko ebele bungi eke na libunga bakoti kolanda ba journaliste ba insensé o babatama na basima caméra bazo boma bazo détruire éducation ya bana vous comprendre na lobaka yango awa mais baso ba mona yango ka Sarah Zoloba azoloba basa poto mais ezalaki important et là il est temps bana poto na lobaka bana poto bozonga na valeur na bino ya kala c'est vrai que botala biso bozo soutenir biso bandeko na bino ba congolais nde tout ça ramusala mais il faut avoir des limites barando na biso ya réseaux sociaux bo apuyaka yango te parce que vous êtes des mamans boza ba éducateur na ba éducatrice biso za loka bana bino boza pe loka ba ya na biso boza pe loka ba noko na biso ba papa na biso mama bazali voilà botika ko se mêler na babuzoba et surtout med fois nazo senga penza na ba diaspora nyonso bozo accompagner vision oyo ya ko boycotter ba anti valeur nyonso na réseaux sociaux merci na bino en tout cas pour la prise de conscience parce que eloko mona kangai na mate ya prophète Emmanuel alobaki abisara atozo pesa odim ozo semo ozo sala nyonso mais sokwa na prise de conscience te dimno ekina monoko ngando et après obenga pasteur wana za lokuta il est important na makambo ezaka prise de conscience merci na bino ba diaspora voilà. Merci je crois d'ici là au mona kombo ya ben sensé kolongwa na média ekolongwa parce que mission nanga tina za ofinga papa mensonse po batu balongwa na buzoba baya na kati ya makama malamu merci na ndeko nanga noko balen noko abana merci na noko kofax noko abana merci na la marena merci na cœur sensible merci na arme lourde maman Myriam merci pe
na mama Mapasa, merci na bandeko nyonso, merci na ndeko na biso kombo kiminga ye pepe nda azapena pour azapour bato ebele batelemi na bato musukutu na yebite batelemi bazo sala ba émission bato tout batelemi na Kinshasa n'en parlons pas bato tout bazo soutenir vision wana merci na bandeko nyonso na ba ona tangi kombote na bino ba fan o bozo tala biso na bino ba fan o bozo accompagner biso na ba live parce que c'est grâce à ces fans là o bazo la biso na ba live nde bazo pousser biso to kene na lita komba oti na suka mama Congo diaspora la combattante merci pe na yo parce que ye bazo faire partie na bato bazo lutter contre ba insanité ba insulte na réseaux sociaux. Sans plus tarder, je dirais un grand merci na lobi mingi na debi hein. Lobi mingi ngana yito ko taka na question. C'était important à remercier Bango. Okay. Merci pe na ba sponsor na nga Tata Po Fapekato, merci na Majabu Gospel, merci na Azir, merci na Papa Diego Milito, merci na bandeko nyonso, merci na groupe WhatsApp na nga Mobimba président bébé, la présidente maman Nathalie. Na ba commentaire sol mbemba Irma Miel boze belé nana ba fana Makiala Kumba boza tellement ebelé bino nyonso tout nazo porter bino na mutema nanga merci beaucoup merci pe na opole ningo ya mbinga merci na équipe technique derrière la caméra merci beaucoup voilà. Merci maman Sarah kolanda yo na tango za remercier bandeko na yo nazana moi quelques questions par rapport ya makambo bimisi na mona yo vision na bino ezali po bote le mela makambo ya mabe o elikaka na réseaux sociaux c'est-à-dire mafinga makambo to elikaka raison vision na bino ezaki to kopé félicitations na yo parce que yo mto bandaki makambo ya ba nazanga mon côté mais makambo ben sensé tant na bandaki yango bato bazo comprendre ngate ba mona ka Sarah finga basi ya poto maman Sarah vision na bino eza bien to boyi yango te mais pour na nini vision yo bosalaka yango kalati beaucoup ça là on a 3 personnes parce que Kolanda Bino nyonso bozo rajika pour 3 personnes Mida et c'est de Panama Angelica mais tu ebi ki batu belé la réseau sur ba finga pour ça la beauté les mena bango qui prend merci pour la question na Paulin tozo ka ma finga ya batu tu ba finga na réseaux sociaux to banana Karine bato possible la liboso ya Karine Gloria émission à mon côté zali o Karine na finga ba sexe ya ba mama insanité zate so Karina finga fali to ebike ano a surnommé fali ngape na surnommé fali quelque part à table étranger so ba tala ba comprendre que cette fille elle parle de qui yazo bengae tantine Fanny so que étranger à telle émission on a comprendre que ba na fali on a surnommé les noms surtout Karina surnommé batu nyonso en dehors ya ko surnommer Karina za o critiquer musique ya bato azai pour critiquer bato ceux qui ben jire ezalaki to mona na ben sanité ti ba sexe ba maman na yo ya maman faire ya maman on n'a jamais écouté ce genre des insultes dans les réseaux sociaux ba gloire olangi na chinga pe na kati non na finga sanité te banda ba botanga na réseaux sociaux non na finga te baken piana ba pito pa le tokuti bango na ba guerre équipe nationale na baken piana ba finga na yo saranate to yo kana sexe ba mama te ba to ebi ba finga so afingi o leli lokwa ba manike non finga sexe mama te il y a des insultes et des insultes nyo c'est ça mabe on encourage rien mais ils ont détruit l'éducation à bana. Ils ont détruit la communauté congolaise. Réputation ya ba congolaise a détruit. Ceux qui ont mutu moko wazo bebi sa réputation ba artiste et comédienne. Et c'est mutu qui simbi. Ceux qui ont fille moko azo bebi sa réputation pas finga kana ba parents ya ba musicien na ba na ben sanité. Eza mi dakoka. Biso tout au finga ou tout une question moi bien. Est-ce que ce moment on a vendu une émission non le la vie à dinana jamais au ce moment on a le la vie à Queen Mada ils ont diminué ba artiste na biso basala et c'est nini hein donc y cahier de charge émission na ezaka aya kaka ko détruire ba réputation ba comédien
tozo boycotté ba émission ndenge wana tolingi yango te. Comédien aza na famille, comédien aza na besoin bala, comédien azo entretenir ba relation na ena bato ebele, comédien aza na besoin ya maximum de respect parce que azo présenter image ya mboka. So lelo asali miroir ya société. Soki tozwi belle vie totindi eta mosusu na Cameroun aki représenter Congo azo mériter maximum de respect. So tozwi Fally Ipupa tozwi Koffi Olomide ba artiste wana nyonso ba héritier bazo représenter le Congo. Siko modèle à mafinga oyo mida vanda ka kofinga ba sexe et même si étranger azotala oyeba parce que finga ba kombo na bango yo héritier wata ya mama na yo faire ça me dépasse. Mutamona na ferité avant na ferité aza na numéro na été akoma pe ba yeba na peta kota na ndako hérité mais soro yo ki mafinga ona lexaki lobby batu baleli. On se comprend. Autour d'une question bien pollen. Tu peux répondre à un open. Tu peux l'open temps pour obimisa o ezaka. Ba deux ba hotel abiso msuko aloba bino nyonso bozo faire partie te biso tout faire partie te parce que ça na mututé na génération na biso to na ba émission na biso to sala ba guerre to sala à côté na ba insanité. Ngai ba uto boycotté nga presque ba congolais nyonso na makamba Fally Ipupa. Na finga e makamba insanité. To sala franc. Finalement maman bete mareka toucher vie privée na batu te na lobi boye nani afinga nga bensanité muta finga maman bezate ezaki guerre na il faut landra mamna loba muta ezaki guerre oyo na zaki boycotté na batutu mais na kati ya mafinga batutu bazo finga nga insanité zako bimate peut-être bazo vie privée Fally mais nga pe na tikala ofinga bensanité te ni Fally ni nana na finga mutensanité te nana na loba na makamba melaka donc na finga insanité te na kati ya ba live na nga ezande na batu o babanda ko benga po ezana ba communauté o ba accompagner bêtise bato ba yaka ko soutenir nga ba accompagner bêtise parce que na mutu te na ko sabino te Paulin banda na banda maramanike na mutu ta zo benga nga Sarah baisse le bras mutu ta benga nga Sarah arrête tika fallait les artistes na biso mboka bima na vie privée na tikala ozo appel wana te Dieu m'entend parler mutapekisanga te congolais mutapekisanga le rengeni mutapekisanga te kasi tant to bandi procédure oya ko boycotté ba journaliste même les fanatiques même bango batu ba biso ba diaspora faut batika comportement oyo parce que bango ne batu bazo appuyer mais yango na benga bango ba insensé bango pourtant mutu tie live na ye abandi ko finga bino boye botonde lebele so ipela bino nyonso bo bimi bokei potiki ye be amona ta mutu mo waza live akata live voilà on se comprendre batu tout bazaka pour so mikolo na ko na sali live te moi babando benga nga sara koto zo kota te ndenge to finga nana ouais vraiment banda makamanike banditi na suka na tikala ofinga Fally mais na critique un père irresponsable par rapport à dossier autre qui na maboko insanité bimate mutazolo bake yo kende ko lala na mama na o lala ka mama tala biloko finga Koffi na liwa mama mi na Rolexa mission na lelo on se comprendre mutasala ngwaza te Paulin toza ba humain humanisme ezali ki bomoto eza pour la vie on peut tout faire mais net singa pour la vie je peux tout faire non suka ka côté insanité na okokate ata famille na ngango toyoka na biso te mais na okokate na bando bimisa ba insanité bango ba otala nga na okokate ya ofinga batu boy na okokate Paulin on se comprendre nga na zaka na ba histoire vraie oyo famille mobimbe banda kotala na papa na bana bavandi ba Holanda la to la raconte dans le dossier niqué quoi parce que nga tika même na mamba ba émission ya ba musicien j'avais tout abandonné j'ai vite compris que au fur et à mesure qu'on travaillait na ba musicien ba ko sala le moment c'est pélicité tu risques de clasher pour rien même héritier atinda ba to afinga nganga afinga été et puis son enfinge na comme na niveau mida c'est ya ko simba ya bintu mama bato héritier vandi calme mama wana sali nini to bandaka ba guerre maintenant to koma na ba niveau oté
nanu te ozo comprendre ponel alors soki bato balobaki biso nyonso tofinga mais c'est différent et puis étant encourager te on a besoin de changer façon de faire les choses c'est ça ba ivoirien ba l'équipe biso na tout talaka bango ba tia ba live biso to tia beauté le matin ba ivoirien ba l'équipe biso na visibilité na mbongo na ba relation na ba contrat biso to zaka terre à terre et puis ba pays wana to comment yo kala lingala pole ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba ko lingala tango zo finga ferry bana ferry ya basi baza bana wana ba okola baza na ba camarade o batala ka YouTube muta ko sote bana biso tout lelo bataka YouTube makasi Brian kuta kota ka télécharger biloko ko sekate polin loka wifi anda kwa benda ka tablette ne wana twa au télécharger ba match akota ka so amoni lo nga twa cliquer tu imagines to kende wapi après to loba o bana ba congolais ba yoka tete biso to ndima ke tozo détruire l'éducation ya bana biso moye bana baza na éducation malamu ezate moye mwana yo ke la parent ezate toza ba maman insensé ba papa insensé il faut accepter donc mo wana insensé eza na sika na communauté congolaise bobo ya moté eza momo be fo ezalaka wana eza na sika vous comprenez donc biso tout au finga oui on n'encourage pas mais to koma trop loin local la fité to koma trop loin zonga na époque ba Karine est-ce que ba Karine baza vendre la vie à bato jamais bazo sa ba base na bango ba télé réalité bazo lamba ba osala ba guerre na bango mais lelo que il faut que futa mutu mbongo alukelo via ya comédien asasa na réseaux sociaux et puis kana communauté moko ya ben sensé et ko soutenir ye na ba po ba finga comédien wana to changer oso comprendre boule to idée ya combat oyo ezala été ya combat oyo mutazaki na idée et bandika eza nzambe nzambe ana besoin YouTube ezala na ba norme bana na biso bazo place yo zate autala ngwa misu na toilette autala ngwa misu na chambre na ye yo kanti ala lo kangele porte yo koto zo finga na live yo ka alando ma batu ba komi na niveau ti ya kosangisa mbongo boyebi ke likambo eza lokuta me bosangisi lango na mbongo otinde bakanga ye baboma ye balukisa ye tango baoboma mutu wana tango bakoenleve mutu wana bakangi ye yo gagneni est-ce que baaputu na bamakoso bakoki kovandela vie ya baartiste na bango jamais jamais lelo na tongo baye na vie ya Gou lobi kuna baye na vie ya Amoin lobi kuna baye na vie ya Delta lobi kuna baye na vie ya Boiri même chez les Nigériens ça se passe pas comme ça ba comédien baza ba star na bango ba Ini Edo ba Merci Johnson baza ba star tala biso et c'est l'axi biso que copa bien ba ko finga ba comédien. Mais est-ce que Azalaka artiste et comédien? Non, mais peut-être. Tant que ce soit un mauvais souvenir dans la carte artiste et comédien. Peut-être le cas est Simbate et Mwana Sosala Baninga Azoluka a réputation Baninga. On comprend. Peut-être ça un mauvais souvenir. Le cas est ça théâtre Simbate et Mwana comme il détruit Baninga Msusu. On se comprend. Donc, idée il y a ko boycotter ba émission ya ba insult ezanzambe nakolo beza mutu te ezanzambe ngasoki na imposaka kombo ya insensé depuis jour na yoka ba mama poto na live boloba na mida il faut to luka mbongo to futa batu ba bomasara pona ba via YouTube bino ba mama wana boganini les femmes insensées vous contribuez na masumu moko ya gratuit yango ba vie ezobonga te vous comprenez na fani na talinga bino moi soyo niveau finga ferry na moni Nefertiti Ramsès bata ferry ba yebi au chela mida mbongo na moni Sandy Bekate au chela mida na moni Miss 007
baza bafan affaire oyo baza confirme bakotaka na balive ya bato basoutenir affaire batiaka bafarotaka biso banda soutenir fere nga na babalene toyebi la bango nyonso. voilà. Baza bato tovivre na bango pendant 2 mois question na tie eloko bakota deya nayebi ke ofana neti nga nayebi na bafan héritier parce que nazala na bango loba bachanger bafaux compte tant naloba ke la plupart ya bato basoutenir mida ce sont le fan de Ferregola bango bato bayaka timniki nayebi bango tout parce que bato tu wana bazwi timniki bazwi bango shenga nga nayebi bango tout nga na lâché nde bakabwana bapanzanaki misusu bakepa soso ya mboka misusu bakepa soso ya mboka nde nani Angelica te oso comprendre po toyokaki yeka na live nde bayekopanda parce que ntongo evandi na bando otala na tali bafani héritier baspiritas baza ebele nakotanga nanga bakombo na bango te baosoutenir mida wana ye atie live azofinga nga to azofinga fali navandi na bi bainsense baza bobosani mbangu neti bafanatique affaire nga na onafinga fere te mais sentiment na bino eza ke bomoni mida ofinga Sarah bochede bambongo bozo commenter vous gagnez quoi au lieu d'aller booster votre artiste qu'est-ce que vous gagnez sko na vani natali na bité eza na bilo mususu babenga ngo ba limite dépassée ba limite dépassée ba bon là je te dis hein quand tu insultes le sexe de ma mère oublie-moi dans ta vie to bon sana bisoté en tout cas wana na bandorezeli ka ba bloco te jelo non kende pour finga sexe sa mère nanga wa botinga pona za mwasi on aza lelo sarato la batu ba pesa nga valeur parce que maman wana memanga 9 mois alors muta finga maman affaire lokola mida zate maman Marie Makiese naza na voice na ya eti maman Marie Makiese na pesi mbote maman bote la biso artiste monene na mboka Ferregola maman na benganga Paulin mama ra benganga azolela asaelanga na ba voice pona mida modèle afinga mama wana sko natali modèle mida finga fere na mama na ena bana nyonso affaire asangisa bango namoni ba fanatique affaire kuna bazotindeli namoni ba fanatique héritier bakotia na bambongo ngabi bon il y a aussi les femmes et les hommes insensés dans ce monde. Franchement, il y a des insensés. Non, il faut lutter. Ba maman oh baza ba insensé. Bazo baté que mouton bazo qui ne ko soutenir azo baby sa communauté congolaise na réputation ya bana poto. Des combats ben insensés et yakawa. Alors pour encore répondre au bref malgré na lobby belé c'était aussi important. Non, c'est important faut battre bailler ba place yango. Kofinga oui. Tous on a insulté le musicien entre nous bagueur na biso YouTube etambola rabongo mais quand même il faut tous à la moi maximum à ba réserve. OK. Oui que tokota l'émission Makoso avec tout le monde mutozaji na zate. Déjà lobby collectionnanga ba voice amida batwa comment komelanga na privé. Sarah kata na kokite Sarah soni to akanga na mbali nanga meto kotala ngote soni ba mo ezo bima wana moko komelinga maman Sarah il y a trop de gros mots s'il vous plaît salaka émission kolekisa ba live ba voice nete ngabite fona lekisa po boyoka sonde boyoka te na lekisa boyoka yango moni to sangana ke longo na bandeko nyonso tunatangi banoko kofax banoko balen ba mama Congo banene ya na isusu bala marina ba cœur sensible ba mama pasa baza ebele ata bolobi ke biso pe to finga mais to telemena muti to linga ngo sustain na kombi ko finga ngo eza ya bandenge wana te Marie baloba YouTube existe mais faut te bien sûr existe oui parce que comme na biso bato parmi biso netinga présentement na rasu na mama musica na te j'aime pas na linga te mais si on a le fallu parce que cette décision mon na zwaki na vie le quoi nazala parmi batu oyo basalela qui est mauvaise campagne pour na ko déstabiliser alors na sala ki contrat moko na motema nanga na conscience nanga na conscience nanga que il faut na soutenir yetim ko lo cha zoro ne likolo no ba no soutenir fali
Voilà. Eza conscience nanga dessiné devoir wana na esprit nanga na moral. Maman Sarah lo mo boy fallait na tona yango. Est-ce que les loso qui bato finga na YouTube eza grâce ya ba musicien to eza muto vandela muki abande ko finga Sarah to la eza premièrement cause mususu eza ba musicien parce que ba musicien peut bazo faire partie na ma finga moni ki finjora ke pour les insultes là il faut le dire. Oui. Tu vas travailler en hérité d'Adimola. Azawana finga raté porte-parole mo très respectueux. Tout ça en français dit pas Azawana. Mais un jour avec abo il fallait qu'à des jours autobo il fallait pour attaquer lamba wana en pleine mission. OK. C'est ça tu comprends bien, bah tu vas encourager bah chroniquer na ba chroniquer. Ça les artistes te soutiennent parce que sur le longa na clashé peut-être fallait. Après na yo mona muto ayokana na fali pe par exemple faire ayo bimsanga c'est-à-dire à soutenir là na mabe donc na ebi ke lobi suso na fingi kofi mi sem suso yo sani muto ayokana na kofi ta oyoka ayo luka sani abimsanga nde ostika kokola insulte ekolaki ba musicien pe bazar cause mais une grande partie eza média eza pardon diaspora diaspora bobo ikote be mission na biso mafinga. Atanga so bomoninga lelo Sarah na démarrer live. Na bando simba musicien na bando simba boy. So bokotaki. So na moni pe yaki bo bando bima na tika ita mususu na 10 personnes. Mbamona kati live. Lobby na oya so na live abongote. Na comprendre que communauté ba limité. Déplace romona mutu to olukazo a conscience atia en place abana ko sala makambo yo papa maman bana bakokotala et puis bazu un plus. Vous dépensez vos mégas vous foutez en chaque fin de mois biso tatu futa par jour bino ba futa bino on a dans l'état chaque fin du mois vous foutez ba méga wana maintenant ozo futa méga au vendre zo tala loko il faut tuer quelque chose tant total ba film nigérien toi apprenez à révéler révéler makasi lelo au vendre autant l'émission mon boy à émission ça lui en bien malgré ça on a ba aventure na comédie mais et là on comme tout ya na zina kati ostala ka pour non ostala ka ti na ostala ka non so batala répéter yango moni na so le beza grande partie ezaka ba diaspora ou bataka biso problème muta ça l'émission na ya kitoko concept na mo ya bien tom twazulamba comme ça ndenga betara histoire vraie oyebi ki so na tie histoire vraie siko bato ba otala te so to ze belé ba côté sous 100 personnes 120 mais so kana tie et indie si tout le monde est indie na YouTube na ebité yo remarqué que ngai na chaîne na ngezalaka indie et ça on va y monter presque ba YouTube tout tu te diras et indi bakangi nani oboy et oui pourquoi pour nani eza biloko yo communauté lingi kotala souvent balingi mo indi makasi na to ça li concept ambote ba otala te to ça na concept ya makambo ki bo visitanga ba wenze ba mama ba tekaka ba mama ba saka ba bilanga eza ba biloko ko apprendre na vie ba otala te tala ba vie na on chaîne non nazata mutu mo appelle te moni pole me mango boy bazate na kaka bato basengaki memele biso kende na matete vraiment wana nde na monaki me po kataki no pole c'est le moment histoire vrai so na kota ngata le na pourquoi yo o kota na lève vraiment ça vous en raison ce qui na kota score clash bazebele score mutu na Congo boyebi bosunga biso ya bande on a fait la diaspora to sola na critique binoté parce que to non il faut que bongisa to bongisa to aba santé bino bota biso bofinga ka biso tout finga ka mais isa eloko mo ya malamu te photo changer skonga na ozela ke na fin du mois na zombonga malonga na YouTube ba na sali histoire vraie de 100 personnes lobi kuna 70 lobi kuna 20 lobi kuna 30 na salle émission mo à clash DK Paulin automatiquement na souffrance to eza na mboka Congo
mutu nyonso aza na posa à s'en sortir automatiquement na boki munda la clash clash aussi la te merci clash aussi la ndenge ni clash aussi la te clash aussi la te parce que bino bozolinga kotala ba biloko importante ba émission oyo ekoki ko édifier même na bana ba émission boko tala papa mama bana bino nyonso bovandi botala saratola to botala bandeko mosusu botala te balen to kofax bakosa analyse mo ya bien omona ba vie bosala ba omona ba vie bosala monsieur ezaka o clash balen azo répondre balen azongisi tokangama na dossier ni toboki ngunda kana clash c'est par là ma fille ezosila te mutu loka Fivette Makolombaso aza vaurien wana na bango bato baota biso bayebi elle ne m'aime pas à mon niveau na niveau cerveau na ba niveau tout mais au moins la communauté mo bakenda kokoma baso et surtout ye bato sinake mingi ba fan héritier ba elengeye ba fan héritier na bibango mo na communauté moko ba ko soutenir ya finga e sasa e ba ibsi na makambo ya kofinga siko soka finginga sasinga neti bino bozuni est-ce que ba c'est l'héritier succès jamais to détruire ka bana éducation bana asobosa na kaza mwasi ozana besoin bala ozana belle famille tout ça ça va lui rattraper et puis il y a pas kota na kata insulte parce que il y a la copie collée à Gloyo Langi il y a tala Gloyo Langi trop même la façon de parler aluka a imité maman Emily vous comprendre ils ont robé saka éducation bana vous comprendre problème donc c'est-à-dire mutu tu ayebi ke na YouTube pour gagner mbongo rapide ça succès aka na clash et c'est loko bino ba diaspora bo imposer na média atabano bazoya média lelo bango tu bazaka au mona na sali elo otayemba mwa bando finga sarato la yebi ke botala e botike loko ko bo sale fort botala makambo yebi ke so na vandi na tele émission à Sahara na zu un plus tout ça va histoire frère pour nous coédifier peu kosunga même ils ont intéressé binité tout ça là ba émission na ba pasteur pour nous coédifier peuple de Dieu bozo tala émission ba pasteur ndé ba boye ngo na YouTube bozo tala yango te mais ce qui émission moko ya kofinga to net denile ça la ba pétage tala ba vie au juste le monde va en l'envers en envers bato balingi makama malamu te ya mabe sko tala biloko bino bozolinga ya mabe boza ko soutenir tala biloko zobuta au mona mwana aza na ndako abimaka te aza na bacamarade te mais ayebi mafinga oyo nyonso tokatala amida mwana ne wana riri ayebi mafinga wana tout parce que azaka na mama ne à tout moment balara place moko tant mama na saka balive riri aza mopanzi des fois lobane quitte là aza wana mwana kanga mabo makaka nga tu boye de biso tosi sa makambo poisi la eza nango kutu to peluka ba eza kutu 2 jours to 3 jours ezo pe to kangisa batu te côté ka o makambo malonga te eza mafinga eza botala te bobimi bino nyonso pour soutenir pe makambo malamu te neti nga na histoire vraie na oluka ba sponsor pour na osongisa histoire vraie na obaki na nzambe ezaki ba prière na nga ekosi la bo été tant que bat bazu conscience te parce que conscience est très important pour nous nzambe mo ya ba censé o na zotika ngo ka boy conscience na mitwa bato ezongi te prise de conscience de kitu bato bakoma na niveau ya kosala ba prise de conscience bozo sumuka du jour au jour pona okotela mutoka mida mbongo po mida mutozwa mbongo lelo bengi bofingi Sara lobi bofingi Belleville lobi bofingi intel lobi kuna bofingi intel mida mbongo ezokota yo mama ofingaki kuna uganeni gagner l'autre bosunga biso voilà bosunga biso baye o bokolanda biso bosunga biso c'est-à-dire moni soki lelo oyo boti okende kotala makambo mabe bokomi kotala émission ate esaleli ya ba émission et changer
il faut changer au monde qui va respecter éthique et déontologie comme na boule à Lucas ça la cahier de charge na chaîne parce que les loba ebike batala plus bêtises buzoba attends ça une émission na némo kitoko batala monter maman Sarah c'est bon OK maman Sarah na ina tonelo moko le loyo mobali ya essayer à se trouver na ba miniature na YouTube kombone ki ya papi ya papi amona ki photo na yepa na yo aux yeux on dirait le salaire du péché c'est la mort ubomi na épée okufa na épée ubomi na mbeli okufa na mbeli bazo mériter mais mobali aza innocent mobali nanga pas ala toujours innocent Dieu qu'on ne parle pas à ça la même pas émission il n'est pas mal poli Asa très bien éduqué même plus que moi il réfléchit bien mais bah finga que du matin midi soir Asa tout le temps na ba miniature est-ce que t'as la caille moi mes enfants ba kota ba miniature Angelica Soso Mboka aswa ba photo abana nga zui akoti na Facebook a papa abiso a télécharger ba photo na ye atindela NK loba ke bimisa ngonet papa ba Sarah mitakalani to ana ngona maboko pona ko salir yo kantiti ba poto zala batu to zala nga de ana ba distance malgré on avait des problèmes moi et mon père na famille na ye toi qui na ba distance moi ba pota wane bande ko ke na ko kauka mais Angelica Soso Mboka azo faire partie na NO et koti ko régner sous guerre et kota na famille papa na biso ngala papa na nga mais elle va payer ses enfants vont payer tout le monde va payer muto futa on a lola na sama belate ngana futa payer faliti so na zara innocent za manga permettre ngana na ki makalate on se comprendre na futa tout le monde va payer muta ko sauter alors ceux qui m'ont bala et ça s'est retrouvé dans les médias les amis bêta bana fali bakota miniature bana nanga bakota miniature bana faire n'en parlons pas même sa mère à kota miniature parce que ceux qui mutoka et c'est afinga kanaeka ba comédien chaque jour nzamba sala ceux qui m'ont bana les autres juillet à koti miniature il faut battre ça mais bino bozolinga bo kata hémorragie ya mafinga mais apparemment façon bozo ça elango eza lokola kaka bozo tumbola yango parce que bango pe balalité omona bakola te bapemi mais baza pe na eloko nini bazolingela bino soki bakolinga il faut bazoba ya bainsensé kaka ya bafanatique nde bazongela bango parce que tozobeta c'était pour na prise de conscience ya bafan ya badiaspora batala biso mais soki ezaki bozoluka makambo wana esila il faut bino mona na bokata makambo wana bokata kotiaka ba photo ba na miniature s'il te plaît biso tango zo ba faut bino mona na bokata tango zo ba bino na landaki live na yo s'il te plaît tango zo lo ba bino mona na faut bokata toche incognita tozo cha 3 personnes wana o bazo salir média il faut tocha bango bayoka pasi o batu bayokisa batu ba posta bana batu ba posta ba famille batu ba papa ba maman batu ya bango pe fo bazala na nous poster peut-être raison que ça bango na conscience ki bon mota comme mota bina bo finga mobile nanga belle famille na epé siliki parce que ebele pe ba belle famille na bango bazo ba problème na ba belle famille ebi net idée gonda finga ma et problème na famille na nde ba finga diego si ça problème na famille na ba ko ina penga po mwana bango finga ma po na nga pour rien on se comprend c'est-à-dire bango pe fo bakuta na ba problème wana il faut bana na bango bakota ba miniature bana classe na bango na ba benga bango ke to moni bino ba osala bino be mission et c'est par là ba cause la prise de conscience pour na mon je ne pense pas ba yoka il faut ba yoka ba toucher pe bango ba point familial na bango ba yoka o ba tumsu ba yoka ka je crois ba tchana c'est vous avez le droit de réponse na bango te on n'a pas besoin de ça parce que le droit de réponse na bango vous allez mabe on n'a pas besoin de ça s'il te plaît on n'a pas besoin de ça makamusu oza journaliste foi ba mambolo ba droit de réponse il y a 3 personnes wana ba pesa na mte na réseaux sociaux un petit maximum de Congolais au bayebi mida moi ndambo batu muke ya batim niki
ndambo abatu ka muke boye bayebi Angelica Soso Amboka ndambo abatu boye pe bayebi esi mutu kisimbi. Est-ce que 3 personnes wana droit de réponse na bango eko plaisir au moins nde biso ningisi mokili ngai ko fax baleine monde to bouger internet to la musina ba musicien parce que ba musicien faut ba soutenir biso na combat parce que bango nde penda baza loka ba bandunda na biso ba mabela pete na biso to finga matin midi soir. Alors respect basomba ngote na mboko. Il est temps ba soigner ba image na bango ya ozo mona ba Camerounais ba Ivoirien ba respecter ba artiste na biso penza te. Parce que bino mona bo pesa ba respect. To pime na bango lo ba bengi respect. On se comprend problème. Donc bazana maximum nde bazana intimité ko bana bafana. Basaila ka bafana bato. Loka bafana ba musicien bazala so mikolo ba moni msunga na ofinga faire ba yo soutenir ngata msupo ba yo kana na faire te. Eza fokop foko tikelo ko wana. Faire azan ndenge mona fali. Azana mwasi bana azana famille na ye. Ndenge moko na beritier ba kofi ba jibe ba wera. Donc soko moni muta fingi insanité to fingi vie privée a fali. Aza capable pe o sala ngo pa faire. A capable o sala ngo pa kofi. Ainsi de suite. Donc so les lois fingi fali. Ba ta faire beaucoup telier. Lobi pa balusa bote. Atali se peut faire. Allez bata fali souper beaucoup telier. Non, il faut arrêter ça. OK. Bozwa bango nyos tout baza ba congolais ba artiste na biso. Critique to tikate. Et puis bobo sanate ke munde to zarabe muna mutu pas za fan orchestre na ye. Wana to tikate. Na ya na mikona loba ko ya beta musique mabeto loba parce que ça critique et on musa na biso. Mais na ye boye ke bemba mama ya artiste tel. Ah non, c'est des trop. Voilà. Merci maman Sarah tozoko baraka na yo elongo. Maman Sarah na live non landaki okolobaki Angelica azalaki na téléphone ya biente asubaki téléphone tango yokotaki présent. Mais oui na ninga lobela mambango teza mauvais souvenir pour nanga. Et dérangeanga. Mais azwa mbongo ebele na kombo nanga na monata $1 te. C'est que yé asalaka nazwa na ba preuve. Nazwa na ba preuve. Kanyot kutu azwa bambongo bato otindele ki otala Sarah sombela Emily qui sala bon na privé nazwa ngome na moni ngo ce n'est pas important pour bon sa vie n'était. C'est une pauvre malheureuse, elle a rien. Azan ba trafic d'influence na ya kana Karine. Yaza mo amsala Karine. Karine mutamemele biso. Donc Karine po yende zana tokolongole te po mutaya na ya zali Karine patron na Karine aza. Karine soko lingo za na ba problème nanga te luka moyen o écarter biso Soso Amboka. Et naza sérieuse. Oh sérieux ça? En tout cas naza vraiment sérieuse. On a opé sa message na Karine. Message ça uniquement na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi parce que biso atozo boycotter. Na ko boycotter batu mususu baza na ba parents na bango. Alors tozongi na makolo na yo Karine Mokonzi. Yonde patron Angelica mona musalana. Il est temps po yomo kondo koki ko benga mona musalana yo olongola na kati ya ba bêtise oyo. Longola Soso Amboka na réseaux sociaux Karine. Yondo yakana na komba madame opesa kae eza charge na yo longolela biso Soso Amboka. Un vrai madame. A se retrouver na YouTube te. Moi Noela Madinga. Madame est-ce que Noëlla soit le bœuf font la chaîne les lots ah bah pour yamba tous les musiciens sauf personne et bien bon à côté ça madame madame outi na basaka ciment outi na commission to boaki ngunda na YouTube olobwaka ngunda loka ya fait lingwelo za ya na biso za na exemple à suivre ya moko légère zoba moko Karine ya longola Soso Amboka ya longole na okina kanda Karine Mokonzi ya kolongola Soso ya Mboka yo mto yaki na ye na YouTube c'est-à-dire donc on dirait ata yaya que à mon état mususu par exemple à mon état mususu Sarah to la baso na ko fax
Etant que Yaya a si ma responsabilité. Au côté on appelle, au côté Kofax on appelle. Kofax pour mes amis, oh Sarah Lobaye nanga boya, yé pas Lobaye nanga boyete. Ngaza ya na bino, tocha na se, les amusa na biso to lukambongo biso nyos tu bobo mamoto. Voilà. Yaya bon na YouTube a komona. Est-ce que komona to le wana na Angelica, to le wana na bandu. Ben sensé. Yaya bon. Kasi pourquoi mentalité a ben sensé en wana pour les ben sensé kolongwa eza passe. Masa na ko peso charge. Tena ko raté. Oko raté pour nani. Yozo ngata. Soki so somboka ko kite yozo yango. Ola tango. Nazo na lingwele na e. Kozo âge ta inde na ozwate. Tai kozo. Te me fona zo âge pour na ta responsabilité. Ça va, zo âge mais kozo lingwele te. Lingwele tuka na ozwate, ta ya soso pe na ozwate. Mais elora yo bano sala. Mais ce que faut za la sko makasi ya bano tala sko ba émission nyonso. Pour dire autant la nobe déjà ba émission. Tenga tala batutu. Soko talika ka côté kuna gel na ba yo kana te otiso bengi gel bengi boye allez au ndo sa nyongo le boye biki osala bien tenga ko rendre charge pour nani to vivre na polémique vivre na polémique fetikala barankine na biso pe to kolongola ngote mais on ne peut pas dépasser des limites au-delà na ba bêtise tout ça barankine biso na biso te finganga tianga na miniature salanga nyonso lingi pourquoi toucher mobile nanga OK tout soit nanga na yo ti pourquoi toucher ba nanga non famille nanga yo sani yango nde to lingi to tika na ngona média et puis to rayer ben sanité quand on parle de critique au co critiquer mon tout sans ko finge sans peu au côté insanité sans peu au côté sabana na ye mobali na ye famille na ye yango wana nde biso renyana est-ce que bike ba makoso ti bazana na ba guerre na baona ba putu ba yokana na ba ngona biso parce que makoso tala nde connaît propre na pese exemple nde connaît propre lolo beauté à ça l'émission finga makoso faux pasteur Paulin ozo imaginer parce que afingi makoso bongo parce que ezaki na cop moto soleil na makoso a singa bi là il faut contacter ma petite sœur lolo beauté nga ici je passe son numéro privé à Tindelinga mais natala koto lolo beauté abi makoso a faux pasteur eko fala tande baninga ba sala ngo kitoko et puis bali ambongo koleka biso tala ba page na bango ça développer et puis ba edanaka biso edanate nanga ede bango ba se soutenaka ba mi komisa ba star tala ba Sonia ba Lady Sonia tala ba coach Amon Chic so ba che ba live of mona ba 5,000 6,000 biso to ninka star ata 5,000 l'autre côté ata dika obeta en ligne na live ti coach Amon Chic po mokili mombeta le wana finga ate anika bato mais bato ba telescope lelo ata banda lelo tilo binga so na tie live mono te ya bato bongo bato ba kota te ba ko yakutu tende ya makasi. Merci maman Sarah. Merci maman. Communauté lingi tono chaka na bandi yo la femme est censée baye. Merci maman Sarah. Bon ça tire émission l'équipe vraiment kitoko maman Sarah et le moins ça n'a pas si on a critiqué ya papi na habite sur ya papi non il mérite azo mérite na nyonso o esi nenga finga kaba o zela esi afinga ba comédien na mibali na ya basi mais kotala penda mobala esi na niveau finga la ba il est que samedi tout ça l'échange caméraman na biso réalisateur na biso designer na biso bon livre Vonseke il est tellement mignon ba ça l'échange et ça soit bon des livres papa wana ya papi aya Kishasa nandimi kuteka na po neti na ba Kishasa to ko pese ba commune bande ba commune bosilika te to le commune mais ye nande na monela ki paka du mana kati paka moi pe na kati kuna na pêcheur kota ba pêcher kota ba zelu wana photo wana so ba cheka chapeau ba aluki kai atira chapeau mo boye ala taka oui nga go finga ba mbalite ba finga mo mbalite boko ko finga mibali nde ni mibala batu
tofinga na ça simbelo ba artiste comédien mibali na ofinga on dirait aza mobile moi aza boga aza on dirait aza gâteau chantilly ya ça t'a fait victoire tu n'as préféré Panzu ke mais tandi ba finga Panzu mais nga na préféré Panzu kutu mda pas victoire na préféré libanja Panzu na Panzu vraiment na préféré na nga libanja Panzu na Panzu ke papa papi. Panzu va kenda kwa ça azatika Panzu apema azali na mona ekala atana ba miniature tala ninga finga bana ba tutala bana bisi ukabana bana koshoko maman tout le temps de 6h à 6h à kana YouTube tant ya olambela bana ezate tant ya sukola bana kubungisa bana lo posezate tant ya okatsa bana sukezate tant ya ko assurer éducation bana ezate maman abomi vie na YouTube bana ndiye ba kola na kisensu zoka ba kola na vie privée à bato non c'est de trop bazo mériter yango batumisa tuana je crois mututu akome kenge so passion bango bayoki ke ba ofinga mibaye na bango na bana bango ba comprendre que bango pe ba ka bato ba mama bendete et swinga pe ba changer. Merci maman Sarah to komi na suka vraiment to ka bonanga ina yo par rapport ya nyoso to lobi yo message ni no ko clôturer nango pour na bande ko na yo ya basimisa to wana na bande ko boza na bango na lit oyo ya côté les méga bêtises na réseaux sociaux. En tout cas ngana zo encourager bande ko nyos tout aux na bango na kati ya lit o tozo insister pe bande ko mususu ba aider biso o aider biso tout ça vraiment on a besoin makambo ici là au moins so beaucoup mon sunga biso beaucoup mon tala be mission na biso to sala ya bien wana et côté la biso pe ka mbongo muto raisonner ma finga clash tin po netimida aibi ke po batala ai sura eka na mabo aye na ma finga batala ai quelque part azama l'éduqué oui c'est une sorcière mais ce qui po aibi ke mida kala za ola kisabatinde ba cha choko be mission na chaîne na et alors il se passe 5 6 savon na o et ça là au boy et ça au la matin et pourquoi ça au la matin communauté les nous nous rapide tant à Monica côté clash bat cheka yango tikala kala pendo mona ke abandaka na babiloka ba choko ti a Monica ba choko esimba te bato babangi pe tampo bala alandi su Karine pour Karine mutakotisa bato tu baza ba pemena ba musicien ba mikala ba musicien to ba balobela ba musicien tanga ba moni Karine héritier ndenge azao za na ba opportunité yé pa ko kota pa wera complexe et là on m'a bien vie alors courage na bande konyos tout ba nongo ko fat nongo balene mama Congo la marina Maman passa non vous belé ba arme lourde ba sia mayele maman Myriam vous êtes tellement belé to lingi pe mambo suste to lingi te et toi on a besoin de bloquer ba chaîne ba tout net imida et pas ta pause ka 3 copyright chaîne eke ngam na kalango chaîne eke et puis ndazana oyeba pe ba émission yango te ayebi na yango pete azalaka wana te bosotonia tokaina longo on comprend donc merci na bato nyonso to soutenir biso oyo boza même moral na biso surtout ba diaspora force na biso euta pa mbino récite ya combat oyo bino bato boide biso mwende bato basangana na poto concert ebeta te bana éducation bana biso éducation eza te bozo botisa bana biso avalage bolata pe esprit wana tozo boycotter ba insulte tolingi yango te na communauté congolaise bopesa biso chance ya kolanda ba émission ya malamu oyo tosalaka omona neti émission oyo etalama mais après émission oh so na cheta mususu balabala to makambo kimbo tala te omona ba vie na ngwana se so na che pasteur omona ba vie bo aider biso botala pe émission wana bo pesa pe ba idée botala pe émission wana bo commenter pe ba commentaire ebele bo sala na ba commentaire ba émission mususu wana
bopesi biso pe ba Siko maman ça va bien l'homme sur Zara. botika parce que mutu tout a kotika te ngunde bandozalaka na ba insulte s'il vous plaît. Et pour conclure, nasengika pardon na ba musicien nyonso na kombo ba journaliste olimbisa biso toza parmi bato oyo bakitisi pe Moi musique. bakitisi musique oui et puis toza parmi bato oyo tokitisi valeur na bino to tobebisi ba réputation et ape faute na biso te bino pe bwana moi part na kati mais nasengika pardon pour na koloba ebele te ba musicien ba comédien bato nyonso tu oyo batukamaka bapoliticien na réseaux sociaux critique eza permis to critiquer bino mpo na lobi boye laxité te critique na osala mais na oloba na mafinga Kota mafinga bolimbisa. bamafinga modèle wana ya bamabomaka en tout cas bolimbisa biso mais bo accompagner vision na biso ekomati na suka bafanatique bamusicien bosintégrer na lite ya combat oyo botika po olinga sara te omoni baofinga sara oki osoutenir ekofaire avancer musicien na ota tant oyo oke kuna mais tala eloko ekamwisanga vie nanga Global TV Moscou na pesi mbote batutu boza boluka chaîne wana bomona ba live ndeko na biso mobala sala mpona faire ba promotion ba makambo très important mais sora sali live batu bakoti ebele 100 et quelques donc on a 200 pamba commenter 200 personnes na live mais alobelaka faire faire azana baba fone ebele mais siko ngo ba fana faire ba 200 bana 200 siko kende siko so moni place ba ofinga fali okuta ba fana faire ba pesi ba vie kuna oh ba fili wana faut bo pesa ngona ba Global TV Moscou ba nango besoin bozo moni motu tango lobela artiste eza loka motivation attends on lobela faire ba talanga moi budget kotaka ta pofuta ke chaque fin du mois te mais butala ka e moi budget kotaka sinon te elembisa mutu mais boza toujours na ba fertilité te to simba na main dans la main to longo le loko na media to longo le loko na communauté na biso eza bien et vous allez bien merci maman Sarah pour natana yo na merci, patona biso et bité ba dédicace ezati non pas de dédicace hein pas de dédicace merci kaka na ba diaspora oyo ba pena même boule na biso. OK merci maman Sarah merci na ba abonné à Sarah Tola TV bozalaki ebele ya kolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi ya mokolo mwalelo esuki awa invité na ngeza ki bongo maman Sarah Tola oyo to développer ne par rapport ya actualité oyo koleka na réseaux sociaux bo senti comment alobina tikela ki étant vraiment ameka ko expliquer biso par rapport ya makambo oyo ezali koleka entre yena bandeko ne basima bo senti que souci ya bandeko nyonso oyo ba travers na réseaux sociaux ezaki bêtise elongwa toko sana biso critique eza normal polémique eza nango permis mais totika kokota ba famille na biso bandeko na biso bana na biso eza vraiment bien te j'espère que oya zana mato ya koyoka ayoka oyo pe amoni ki po balobaka ya malamu nde bazwaka ya mabe basala nini baboya. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.